mokile kelama esali mami buhebele olelo ye banite. Mbote pe boye ibolamu na bino balandi ya vomu television etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamu sibanjo na pongi to zongiseli bino matondo na tango pengonga oyo bopesaka etando na bino ya bonsomi na tina ya kolandaka manaka na bino mokolo mwa lelo oyo epesaka bino lisusu mateya na tina ya koyeba calendrier africain bokoko na biso baindo topesi bino bambote na molongo mobimba bisika bozali pe totondi bino penza botondi tosimba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge mwa zomi kaka na bopemi ya misato sanza ya mibale eleko ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato uta boyei bwa mfumuki mbangu nde sika wapi biso baindo tomoni lisusu bongo nzela tobalisaka bongo manaka na biso na manaka bapaya na tina kaka ya bososo lipenza ya malonga ekoka bongo kozala nde mokolo mwa lelo na kati ya manaka bapaya tozali bongo samedi le 30 octobre 2021 kasi ya motuya oyo esengaka na biso balandi ya Vom Television tosimba na kati ya émission iye ezali penza manaka na biso na kati ya calendrier africain buku tolongo na molimo ya Lune na molimo ya Mars na molimo ya Mercure na molimo ya Jupiter na molimo ya Venus na molimo ya Saturne tolongo na yango po zali milimo na bango tobelela konso tobelela nkenge lokola lelo tobelela ntsona tobelela nkandu po bazali milimo oyo bakokumbela biso pe lisusu mayantina po na bomoi na biso ya mokolo na mokolo totondi bino penza botondi balandi ya Vom Television tosukaka biso na bino wana te se na kotalisa pe kopesa bino manaka tokotombelaka lisusu bambotama elamu na baike baebanso babotami bongo mokolo mwa lelo na boyike totombeli su na bino banso bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na tina ete bokokisa maye na bino boyelaki na yango na mokili bino pe bozali na posa toyembela bino totombela bino bambotama elamu na Vom Television manaka na bino esengi ekota avant 48 heures bobenga biso kaka na banimero zali bongo affiché na etando tokoyamba yango tokokembela pepo na bino bo momesano totondi bino botondi tosukaka lisusu biso na bino wana te soki tozwi te mokwalite na kati ya rubrique na biso ya video du jour tolanda conférence ya Nelson Ngiandi na fumukosuka muzana mpana na Ngola liboso bapandisango na mboka ya Bilaka kuna na Mbanza Nsanda tokutani biso na bino na sima na yango biso kombo ezali mwapul utende tozali moko ya bapandisango ya Mbanza na radio Ntemo tolongai toyeba mfumu d'abord topesi bino matondo mingi na komona ke boza bino moko bozo lamusa biso na danger ya baasiatique mais otangisi biso boni bazoluka bakolonize Afrique pe tozomona misala na bango nezokende mais opesi biso solution te tokosala nini po tolongwa tokota na boumbu oyo tolekisi te na baeuropéen matondo mingi tokolikia soki toza kolamusa bino bamakanisi mpe kopesa bino mayele ezali mpo mayele mabe oyo bango bazosala kasi bitumba penza ya biso na baasiatique mpona kolobela colonisation asiatique na bitumba ndenge tobundelaki yango kobanda 90 ti 95 na échec ya révérend Moon boyeba malamu ete colonisation asiatique ekotikala kosalema te lokola ekosalema te bango na mayele na bango bazosala makasi mpona ezala kasi na bitumba lokola tosi tobundaki tosi tosambaki bango bazoya na mayele mabe kasi tata mokeli na nzela mfumuki mbangu na maye bazopesa biso yango nde précaution alors précaution ya makasi ezali alerte koalerte mbula ezoya likolo eyindi moto na moto soit kima kende bombama na ndako soit ozala na imperméable to na parapluie donc soki lelo toza koloba boye elingi koloba na bakonzi na biso na bino population boboya aide asiatique no toye koaide bino omoni donc na coopération ya biso na Asie tokozalela yango mayele
parce que bango mpe bazoya mpona bakonza biso wana tolobi na badirigeant africain bakota te na maikari omoni donc bakota te na spiritualité asiatique bandima te kozwa bénédiction ya AICM donc ya bamoniste ndenge bazosala yango lelo parce que bazobunda na objectif na bango ke président surtout ya Congo démocratique azwa bénédiction ya bango kuna donc azwa lokola baptême na bango kobanda ndenge babandaki na Mobutu baleki musée baye na Kabila fils président honoraire ndenge pe lelo bazobunda mpona président en exercice président Tshisekedi président de la République bazosala bamanèvre entrettemps elle spirituelle ezokontinue kobunda po epesa baéchec na bamitambu nyonso baza kotya matoto matono mingi bandeko balandi avant télévision etando ya bonsomi ya bwani ya pe ya bolamusi baindi na pungi mateya na nsongi ya nzila ya kolongola ezalaka te ya kobwaka ezalaka te na kati ya spiritualité na bino nde sika bokozwa lisusu bokasi ya komisala pe ya kosala nyonso bozali na yango posa na biso bakonzi kokende kotaka bongo na spiritualité ya bapaya na mangomba pe bonzambe ya bapaya bakonzi afilika kaka na maikari kaka na barose croix kaka na bekankar na église catholique nini ezoli kokumba na kati ya mabele ya bayindo pasi na pasi milelo na milelo tozongela bonzambe ya bokoko na biso toya na kati ya religion africaine na nzela ya mfumu kimbangu mokonzi mobikisi ya bayindo na motangisi na songi ya nzila esika wapi tokokuta mateya ya boyebi oyo kokumba mbongo na pona mokili ya bayindo nyonso totyelaka bino elakasi na ntina kopesa bino mateya oyo kokumbela bino bososo totondi botondi na bino na ntango mpe ngonga bopesaka biso soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vuvamo télévision na mosala bazali kosala tosungamaki kuna na nsima ya kamera na tata Futila Mayunga pe kuna eteni ya réalisation pe montage tolaki bongo na nkumongala 9 lumière totondi botondi na équipe technique mobimba ya Vuvamo télévision kimia mfumu kimbangu okati ya mabota ya bana na bato pe totombeli bino lisusu nkenge elamu tokutani biso na bino na nsona ya lobi botikala malamu. Utamokile kelama, isali mami buhe bele, olelo ye banite.